yani kreti nayebi ke nayebi kolinga mobali na omi nayebi me makambo asalaka yo oyebi te yani kreti oyebaka ke mobali olingaka wana apart yo abimaka poso na baya mibali ya chede yo aparvenaka kokota tina chambre songa na tosokola na ndanga tina bayikoso abimaka na ngai ayebisa ngai ke soki ngai ana besoin atangisa ngai université il faut ngai na coucher na ye Mana ukata benga so pona nini nzoka likamba soma boye vraiment. Yo posunga ngai, yo posunga il faut kana sala kaka action na oyo ebisaki ngai. Ngai na kebima na yo. Non, Vraiment. Et yo ta sala ko no ebisa muzobote. Et pourquoi on peut permettre bon na ebité so yo na grande sœur na yo. Yo na non, écoute na badouche te. Monsieur, écoute-moi. Na badouche te. J'ai yo kanga. Yo kana lo. Et le vérité, le vérité, c'est que le pas maloba na. Qui no ko kangisa yo. Par rapport à quoi? Yo kani o yo na grande sœur na. Non, ngai. Et pour boya bo zo ba yo na. Papa. Non, et na kana lo ko lo. Papa. Non, si on est communisé. Na regretté na regretté. Na regretté nini o makosa lelo. Sala juste Yabolingo pour na orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes Kupler Avenir Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo et pas ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe pour que de l'avant parce que ndé balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana ndé toye et pas na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo komelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenga ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Mbote ba la ninyoso balanda kabiso na kati ya chaîne chez Biso télévision na émission malamu ba tebele bazela ngona mabote belé ba famille na moi ba tebele baza déjà branché bazo c'est la émission oya bravo Jésus parce que émission bravo Jésus les émissions oyo za ko édifier libota bana Nzambe et belé ya ebelé écoute na kati ya mitema bato ebele Nzamba pambola bino ebele bisika bozali Nzamba pambola kolo chaîne notre DG na kombo Chik Mukadi ske Mwalidi Mukadi na bosanité Eliash Mosolo Binige Mosolo ici qui Thomas Fabien sans oublier maman Nabiso Clarisse Witch et puis V Josolo Kochi Nzamba pambola toute équipe nyonso bravo Jésus o sala repo ke musala weekend liboso Nzambe vraiment alola pambola bino ainsi que Torobo Sanate ba membre soutien bravo Jésus nyonso na binyonso bango nyonso wana Nzamba pambola bino ya Canada ya France ya Belgique ya Angleterre bisansu bozali na mona ke na Bujumbura
Sans oublier aussi au Katanga nyos mobimana, vraiment tous partout dans le monde entier bazolanda biso. Bravo Jésus, vraiment Yesu Masi yazo sala musala na yepe Yesu Masi yazo kangola mabote belé na nzela ya bravo Jésus, ainsi que notre sponsor officiel Tolingamika Yesunde yenda sunga biso pe mutaza kokoba na biso, ainsi que tobo sanité Orphelina les âmes qui pleurent. En tout cas to senga batu belé vraiment beau soutenir Orphelina oyo. Olingo pesa $100, 200, 300 moi eloko esombama kiti bacha couleur babongisa bana baeba kofana na place ya malamu pe malonga soki te ataka so penza basungio oso so climatiser osala biso tellement bien makasi pour que bana bazala na bonne condition lokola yo ofani malamu ba pe bafana malamu et nzamba lola kozanga te kopambola biso ebele nde bat balobaka Nzambe azali nzambe orphelin, azali mari de veuve. Non, je n'ai jamais vu ça. Il est le défenseur des veuves. Dans la Bible de Genèse Apocalypse, azali mari de veuve. Il va comment bien le défenseur des veuves. On a la Bible. Il y a ngo wana. Nzambe vraiment lola pambola biso. Mon ami que j'aime beaucoup na Congo il y a Guy ngo Maisco Zali ainsi que je sais mukeni na Brésil. Nzamba pambola bino ebele. OK, lelo je crois que un jeune garçon. En tout cas quand il trouve baka. Bravo Jésus, il y a toujours des problèmes et des problèmes. Problèmes et des problèmes. Oh yango chanjakate, makamuzo ya koba se na kokoba ibele. Lelo, domine de komoko un jeune garçon, oh ya benga kibisuma lombangu, azan a besoin vraiment lobi que il faut exposer misala ya Satana parce que Satana lingi asimba bomo na ye, Satana lingi atouble vi na ye et yango bi que non, il faut exposer misala Satana. Nde bataboto senga bazala bravo Jésus parce qu'ils ont eu des bateaux. Ebele pour la musala. Merci beaucoup. Je crois. Tokene mbangu. Total na to na katia plateau. Li solo. Ndeko yaya, ndeko mobali, ndeko papa. Na ngola na bokebi nyos. La non vraiment bokebi. En tout cas na aussi plier biso na bonga Yesu Masia. Landa yango na bokebi nzamba lola akozanga te vraiment ko pambola pe soki ozana makambo oyo. Era yango se réparti parce que Jésus-Christ revient bientôt. Dengue ma maman benga la tonga papa, je vis des choses deni makambo salama Yesu Masia ngi kozonga. Yango basini yango yotogoya, yango basini yango otozana déjà na kati ya mokili oya setozana ngo. Milengela parce que Yesu Masia azali koya. Tango baninga ba oleka, ba dévoiler ba secret, soki okuta na makambo wana, luka moye o changer, nzamba ko zanga te ko pa mbolayo. Ndeko, mbote na yo. Mbote papa. Boni. Bien. Vous allez bien. Comment nous nani? Junior. Ya Junior. Nzambe vraiment lola pambola yo. Ya Junior. To monyo bengi biso mo lombango avant que to prier parce que biso va to bana musala to sambela kana ebité émission bravo Jésus. Olano kolanda ngo wapi? Babete ko solo nango poyo po contacter biso poya. Et en tout cas bravo Jésus na mona ki yango pas camarade na ngai. Na téléphone. Pour ndolo ka solution problème na ça nango. C'est là ndolo ngabi na ina ko betila makambo oyo ale tona ketala camarade na ngai nda bande ko landa bravo Jésus nde natali nde bopesi ba conseil na bité il faut na kende nga pe na poser problème na ngai liboso na bino afin que bolukela nga pe solution mais il même kutu yemo kutu ayebité nga nazwa ki numéro wana en tout cas intéressé ki nga vraiment ya grave merci beaucoup ya Junior tout ça melanzambe aux chrétiens naza chrétien. Mais comment on hésitait naza chrétien? Et na hésité naza chrétien. Naza chrétien on s'appelle là. Na yemba rapé. Oh gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci. To sambeli nzama makokinyo so to peso. Si. To tiki mama ona salo. C'est parce que tu et boulamu na yo tango to sala ka to exposer misala ya Satana. Eza pour que lola na biso ezala ya kopamoma pe lola na biso ba o Satana nga zwa bango mais tozana sensé que bilo biso mutu mwa bongo le motema na ye lola ne esengo za na fête ya na lola tala ndeko mobali za chantre pe aza chrétien ou asa la kayo Seigneur pese makasi na le nom de Jésus-Christ j'ai ainsi prié amen. OK ya Junior to benga ki biso lobi ki ozala ba problème ozala besoin exposer misala ya Satana na kolinga vraiment ozala makasi ya koloba yango pour que libota ya Nzambe ba meka koyoka yango pour que misala ya Satana to exposer yango éviter li sola ngo ezanini. En tout cas papa bosu nga pe na problème ezo lekela mutema na ngai na yeba te na sala nde nini le problème est que
tozalaki na papa na mama na nga tobotama 3 papa na nga na mama bakufi oyo alandi biso wana pe donc ya na ngai mpo nga aza mwana suka ye pa yo kufa totikalaka mibale grande sœur na ngai alors grande sœur na kodébrouye kanda débrouillaka akende kofutela esika mo boye songolo mpo akimaki makelele ya famille ya famille mpo bando wela lupango. Je te dis oyiki ba papa kulutu na banoko bachasa biso na kati ya lupango lokwa bambwa na bisayo baposani bolamu nyonso oyo papa asala bango apesi na papa azobela nga batina nga pa noko nakezwa mo noko alobi kala mbongo te baposani ke klase atangi wana papa na nga mtatangisa ye keseka mama na yo leke mama na ngai vira mesi kutu olikuta kochanga ata na ndako akokochanga na ndako epesanga ke sosi bakiti okotisi obimi na mbongo ya transport wapesa ote eta papa yo kufa susi wana nde esalaki mama pa yo kufa. Je te dis nde baweleli lupango onde ya bango okoloba nini grande sœur ya o so moni ndeko na nga na kufa ki ezaki parce que ye atelemaki na yo sa nini ayo kufa ti babasala nzambe bapesa biso mwa conseil makambo mokizalaka ndenge wana nde yaya ayozwa mwa place wana yo benganga mpona tanga na ebisa yo pourquoi natanga na biso ezaki difficile pourquoi il a pris sa diplôme d'état pour nous soigner ezaki affaire dissertation na sango nde nini mbongo ezate mais yana nga ndima oteka maputa yana nga ndima andimi souffrance na ngai tina yozwa diplôme na maboko yana nga wana ni clete à part ça tu vanda biso pe bien na grande sœur ba oncle pe na ba pa kulutu ba parler ki ba ki paso biso te bazwa lupan koma lokwa bar na bango bakosa uno su balingi oloba nini yaya conseiller nga kaka biyo ko yoza na jeune yoza na mwa mke okolanda makambo wana te yo luka vie nga nazo bunda nde pona yo sa nini o luka vie. Après ça na yo mona kaka grande sœur ayena jeune mo boy bon na mona kaka jeune ango ayaka ayaka tanza ta ye mona ba biloko ale nazo rapena temps otuna teke yaya o nani yaya pas présenter nga te il y avait un jour comme ça on habitait les lopenzana na mekamuke kutuna yaya ce qui jeune wana za kanani après grande sœur ya bisinga ike garçon ayaka awa ata mbai na ye bisi mbai na yo ayaka awa famille bayebi ete ayaka pe alala kawa ekomi na niveau mobile na koma olala na grande sœur na kati ya ndako wana ye jeune wana na lo c'est-à-dire yena grande sœur jeune nemta mukolo to yaya mtaza mukolo ya jeune ya jeune wana na pesi tola tanki ne ba mikolo balobaka mwana muti abetaka mbunda bakolo pe babinaka na lobi donc soko ozoloba ezo ndi ozopesa yaya kutu nde kanda. Et puis il faut mobile jamais koya epa ya mwasi ndakendaka pa mobile très bien ezalaka te komi nani ngamu nazwa yo awa isashi kutasimba ngala nzoto abeta ngai akoska ya jeune wana pona jeune wana na ye contacter pasteur na biso lobi merci papa na ye contacter pasteur na biso lobi ke makambo lingo bakotaka te yozala mwa muke ye moko ayebi aza mwana muke te ye moko ayebi ndeni na asa nini akumbela basolo na ye mais les choses onga na yeli awa je na mpe mwa kabila nenga bambongo mwa pesa nga mwa mike na oyebisa ye ke
ya Gédéon na besoin d'atteindre université. On a ABC pour la moni relation tant école nango to me moyena cotation na tiki ya kompe ko ya ko lala ba évoluer na banka yo na ko pe même moral de bandingi ba jeune wa kino même moral kande ningi atolobaka après quelque temps ABC que non et j'ai donc sunganga tana ba na université na tanga po na moni kwa grande sœur ako kasu vraiment université singa ba syllabus ba nini na niveau déjà comme singa déjà mona en tout cas alité yo pe ko zana na mona rappel mo pour la tara bien mo pe na mona ko pe na biloko kwa bien et puis singa problème ça te mais yo landa nga place nga sala nini na kendaka nga tunie ya Gédéon place ni oyo kendaka onga na yebité te yo landa nga na musicien nga na star nga na boye nga na zaboye ndako kutomona oyo ngam na futa ngo ya na bino kutunda za bweloko mo susu te ngam na futa ngo do soko lingike ofutela baba silabisi banini landanga kuna place yaki ngapi na moni kaka loko na zo luka vie na sani sali ke système na senini na banzo kende kuna place oye akinda na ba répétition na ye ba concert na bango après quelque temps ayo benga ngai oketi kanga place moko Jean pe kutuna utala ngape kiliti na lembi na yenda tiens que non kendo tikanga côté moko boyeza pina makamuvoma ya bien oyo aussi on a besoin mbonga bina na besoin pena ya mbonga pena natanga ndé université souci na ngande zande natanga université pas surtout mono esila ngape na sunga ya na ngai et bisinga tokipe kuna kemuna ka ambiance place mobe de lix okutunga kutona na kota te très kitoko très bien na bandu ebisangai omenga suna ebiso likambo onga no yebisa yo ya onde esalaki yutanga pe ozwa ni na yo utanga université na yo ndenga ebisa ngai kabil kambango ni o est-ce que moi ezali avant le bali kambongo grande scène en massa non grande scène osala yo le bano kambo sto yo kam ngali ngaki ayo kongo pena na lo bango na misu na parce que yo oyena il faut relater biso après to yeba neni to kota grande scène pour relater parce que bandeni au gérer likam bisingai ngai na kongo bima na ye mobali ya grand abisoko lingike ngana futelo makambo ya université yo na yo toko mobima nga toko mobima na ndenge nini c'est toute première fois na yo ke loko na siko supporter te nabima no koma yo za mwa mobali ngape na mwa mbali ozaka diana yana ngai obima na ngai tutoke mela ou to salandeni epinga ba place nga na koniti ba place o meminga oyo nga na vanda ka te sala ba awate na yika parce que na respectaka yo so na respectaka to na ngai na yate ote soko ndimi eza ozana nango mabete omoni eza nango vivi foko mniko ko sala kola a convaincre ngai kabi lokwa to azaki na batu na sali kaka sambla lokwa na ndimi na sali kaka sambla lokwa na ndimi mais na mutema bando sala ka bien te pona mona ki abanda déjà okoma na kanda neti so sali mwani ntaka buzana ye akosanga pelo mwa mabe mutu mwa yeba ezala tina bi avome na kona zonga na ndaku na koma na ndaku kuna nde na koyeba comment on va to sela ngo nde le bi ça va d'accord tobimi tozongi tina ndako oyebi ndako na biso eza chambre na salon et moko grande sœur akenda no teka na ye exploit ba copie na ye ndenge sala to tika la ramso to tika ka biso mbale mais les choses graves frère c'est que toi ça ba j'ai mais yo comme la réalité ngana uta pela na kesokola
nasokota na chambre na utiki ota ne télévision putain ça to mona ngana kelata ye pala ndinga mona tina kikoso azolanda ngai simba ngai ngai ngala mwasi te loko na ndima ki onga pona soni me ngala ko sala ngo jamais. OK. Ko sala ngo jamais. Ngala ko sala ngo jamais na yo. Te c'est loko te ya na bino koyeba te ezango likambo yo za besoin mbongo besoin tangati. Ngabi menala besoin mbongo me ya boye te ya boye simba te. C'est le quoi silika mo kanga na makasi atanki ngapi na mwa mobali. Yaza mwambinga akanga na makasi amona na tindiki atuke bande pe no sala nga pasi nakibina ke lukata camarade na ngai na expliquer pali ke camarade na ngai pasa mutabilobela bolingo na bango nde balinga na moyenga na kotango ezati atuka eumeli transata sala ka bongo mais les choses bien nanu kutabima na ngati esalaka soka landinga boye donc ezake donc bitumba bando simba kaka te tina kata ndako tokompe puku nani auti ya solinganga su te ozoba likambo esimba su te grandisseur comment no kotela ye donc naza susuna na nini te bina kende wapi satana ke papa leki simba kaka te atana ke papa noko simba kaka te na sala nini donando tambola kaka tout justement ya kolwa solution nini ongai na ko sala na likambo oyo nde na yo kende pa ya dorateur na biso kambara na nga toyembaka na église moko nde na ekuta ya zolanda chez biso nga c'est la sana téléphone bio émission nde Nathalie na nde bopesi ba conseil na bi na place lo balikambo te nde sali ke na contacter bino na téléphone na benga bino afin que na ete bulukela na solution papa na nga na ebate na sala sikonde ni ça se condamne. OK. Ngalinga kutu bango nde bazala awa afin ba problème ni ezoleka kuna pour grand sera comprendre ngate ata explication comprendre ngate ou expliquer net ni quand c'est bon expliquer net ni na ngana expliquer que non mobali oyo ozana ye abimaka na bana mibali azolinga kutu abima na ngai leki na yo mais na mona kala ko comprendre ngai te d'accord. OK. Donc atana lobinde na ngesko ke bino kwa bosana na etalango ye mo pasa la wana donc na exposer yango pour na tikala kimia na za kimia te papa na ngai za kimia te na sala ndeni. Merci beaucoup papa. Comment on dit? Junior, merci. Merci na yo kili solo na yo et sali pena passi hein. Et ça n'est pas si. C'est juste quelques questions. On a retourné. Pendant combien de temps t'as parce que bon manaï. Donc na kolo baka keza pendant 1 mois. 1 mois. 1 mois. Ouais, ça kayo. Ouais, ça nga kako même kutu grand scène na ebisa été. OK. Parce que yaya yeta on ya lobi ke ya comment foutu na ndako bosco yaya zo so responsabilité ndako na te. Na ebitinga na ebika na ebite soki andoko zo soki ndeni bando sola mais ya bande ko se vanter quand même itina ba répétition na bango kuna. Mais onga na ebika ya ndo baka soki mutu ana oyo ya futa ndako aye benge soki nani ko lupango soka ye ya ni mtando pesa mbongo. Mais ko lia pe muna pe ya yanda ndo bimisa mais na muno kona ye azoloba ke yende mutu asala ka nyoso na ndo comprendre te yem tapesa ka ya mbongo to comment est-ce que vous avez temps au solana ya na so bakutana wapi ti na zo temps au solana ya na bonte OK. Merci beaucoup Junior na dengo komiawa donc to la solution grand lilo. Qu'on se déranger parce que biloko nde to ligne tous en a besoin mais ça là ça t'en a tout développé pour que y soit côté mité ma bato amen ça d'abord gagnons d'abord pena kibondoki d'abord bazuyo place obimela ba yebiote oui lokola chikola ndako bato oui na makamna buso bana kata ndako bato ngozo leki ya mwasi na yo na kati ndako na ebité bato mso des fois na vie ba mieux que la morte mais donc ceux qui musiciens na nous autres na misala mabe mais tu dévoiler mais ça ama batanza tu peux besoin de récupérer peut-être ayi na ndako
des fois personne ne peut délivrance ça m'a ça yelo passer la gelo côté ce qui est intéressant ça te bano malandi je crois toto landa likambo ya junior tikolo baya somo sodomi na kati ya ndako bazuyo lokola jigolo na kati ya ndako mais olingo sa buso bana kati na mpe na kati ya leki ya mutu azuyo lokola jigolo na kati ya leki tala niveau satana misala ya mabe ya satana oyo azo na kati ya famille bato ndeko ya ndeko moso landa biso surtout yo to sala ka musala ya pédophilie je te dis le temps de Dieu est comme déjà hier sur la kozonga bongola motema siko zali répands-toi bongola motema na yo zoye su côté na kata motema na yo tika viwa na soza mobali za mobali wa mwasi zala mwasi kula influence mokete parce que so kufilelo okeli felo tola na publicité oyoyo ya orphelinat les âmes qui plaît bosi manango tozosonga tola na publicité oyo. Sala, juste, et Bolingo pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes que pleurent, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo et pas ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye et pas na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Ok, merci. Je crois que tout la publicité, il y a orphelinat, les âmes qui plaît. Bande qu'on a mis sur Mikili à Poto. Ma membre nous soit soutien bravo Jésus. Yo pour nous contribuer pour que les âmes qui plaît et tambola parce que ça mon ebutami sika et on a besoin likolo. Et on a besoin ya yo soutenir pour que les bosso. En tout cas, benga papa chez Mukato benga Thomas Fabien to benga maman Witch Clarisse. En tout cas avec $100, 200, 300, $400 ça peut aider biso pour que tout le monde faire avancer musala nzambe bana o bazo place à rolala bazo place à rolata ça ko baninga biso bazo sala déjà pour ba biloko ba nda ko pesa ça le kola bango donc couple papa José Nte na mami nzambe na mami pour nzamba pambola bino ainsi que maman Sylvie Bayon ce que ça dia 50 au côté les cambo nzamba za to pambola. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois. Grand Tion, au PC sur le numéro naïe. To bengi aza déjà. Le plateau. Ceux qui kuna bazali pour beaucoup de cette Grand Tion rapidement. Il y a un aya pour ça kota. Beaucoup de sabisoye vraiment dans le bango. Beaucoup de sabisoye. Tout ça c'est rapidement. Ils ont soutien pour il y a pour la tête qui est malamoko. Vite. Yaya, ça va? Ça va. Yakate maman. Problème nini papa? Yaka nzamba pambola yaka. Bonjour, bon nous va bien. Bien papa, j'ai dit nini awa. Maman. Soli na bonini. Na so comprendre que nini awa benga na téléphone au mona tina kati ya show business do comprendre que ça nini junior. Maman. Papa. Ça bien. Na ça bien papa. Merci. Mais non comprendre télé qui na ngai ça nini awa. Pourquoi il est ça? Sur place.
Je place maman, ok. Ça m'a pas. Bien papa, Junior. Bien papa. Junior ni. Nini ab. Maman. Oh, papa. Zala qui vient. Bah bien nous habits, c'est Junior. Junior de passer sur le numéro dans le poteau Eh. Et un peu côté dans le poteau soyeux. Je crois aux a petit business dans le côté car parce que ça les lots moi Junior ça a besoin le beleur. Biso ils mission bravo Jésus. C'est ce qu'on te peut ça de solution. Ça va pas problème na bango soit vous le bon côté. Il fait des fois Sony va bien absolument contacter biso pour que tout ça les lots. Il y a un pour créer des mais bien que maman ça me là. Oui, na sambelaka. Sambela. Et là au moins na senga na yo. Et elle a fait moi cette exploit la patience. Elle cause la patience. Elle capo ya Junior na loba. Amone ko aider pe. Papa problème ngo ezani nga na yebite. Problème ngo nini Junior o ke ya ko sana likambu. Ayebisa ngai ke na oza surpris na comprendre na ko mona kaki Junior ça ana showbiz na comprendre papa. Likambu ngo ezani o ke ya ko yebisa nga na ndaku te ba benga ngati na niveau ya showbiz nazo comprendre papa na ngai. Aza showbiz te aza showbiz télévision. Je crois au l'année on. OK. La ligne de ça vous chaîne chrétienne. OK? Sur télévision et les émissions Bravo Jésus. Je vois la côté mais je à la émission haute. Ils ont ya Junior a besoin à Solana yo. À Solana ngai. Oui. Il y a Solana katanda côté peut-être créer un problème et peut-être makelele. Il y a un moment où il dit que non. Ils ont besoin à Solana en face de mi balé attaquer les kinayo ya mobali. Na lingo za la prêtre na lingo za pena mutema ko kita oyo kaji no mamba koloba evope ko aider o makazi papa oui limbisangana likambo ngo nini o ya ko yebisangana ndaku te poto za kabiso mibale OK siko aya ko yebisanga awa devant public nazo comprendre likambo ko sa nini o ya yebisinga te nazo comprendre na komi awa ya on a ligne je crois aux amoisi maman za rebale ko a recevoir makabunyoso maman za ka oseyate ngo zo sko motema bo mama oyo ka makambo ya Junior na yebisa yo ekosala pe malamu peut-être pe azo ko pardonner mabembo a defengo komela yo après ko biso na katana peut-être yo kolinga moté biso d'abord aya chaîne chrétien to ba sana nzambe ngala prophète Eric Samuel Kasongo na Tumba Fabien na zana mama witch to ba serviteur makambo tele ya ka yo zo solution a ya moni ya Junior kimimbango ko sola na besoin na no bebele te na besoin ya Junior un problème voilà il y en a eu à fandi a na aucun mbala moko tout bit le bel likambo ozana ngo besoin yebisai yani kreti na yebi ke ko linga mbali na omi na yebi oui mais makambo salaka yo yebite yo kenda oteka asalaka nini yebisanga asalaka nini tinge pono salaka so ninga bandaka loba likambo okomaka kotomoka patina ndaku kaka boy so ina bene esika likambo abani mamo asalaka nini ngai no tozalaka na ndaku Junior o meminga ti awa pona nini likambo ngo eza nini o kokai ko yebisanga ça va yebisanga na likambo papa ngo zana kimia nazana kimia ni kotomboka te parce que abi otomboka na likambo yo otomboka te OK azale kinayo hein je crois ça sincère ko yebiso likambo expliquer que non mbala moko que gauche à droite que non mbala moko yani great yani koye bagake mobali olingaka wana à part yo abimaka poso na ba mibali nandeni makamini oyebisanga Gédéon oyanga yani great papa s'il te plaît place au fan Gédéon yanga bimaka na mibali oyebita yo kenda musala kenda oluka ngatikala na ya Gédéon na ndako ya Gédéon aparvenaka kokota tina chambre songa na to sokola na ndanga tina bayikoso abimaka na ngai makamini pe makamini yo sanga buzoba makamini buzoba eloko memelinga awa yango wana makama buzoba so sanga Gédéon oyangai maman Nicolette sala omoni ndako na tolalaka papa pardon omoni ndako na tolalaka ezalaka pona Gédéon kolia oyo oliaka ezalaka pona ye kolata oyo lataka na ba classe oyo zoluka eza pona ye makamini ntolo ba pona Gédéon faites attention hein Yannick Lett faites attention banani ba kosa yo Yannick Lett papa
Pourquoi vous brutalisez les qui n'ont bolé qui m'a cambré qui n'ont pas? Est-ce que Bana vous fan na essaie sur ma cambo? Hein? Pourquoi vous tirez comme Matina souka te mango bête? Non, papa. Hein? Ma camarade distingue les kelinga papa. Non, sois calme. Hein? Kaka j'ai de moko kawa yanga ya sala makamba boye vraiment nanzimite. Yannick Lek. Papa. Nazana besoin oyo kalinde kona mobali. Nazoyo kapa pisalinga pa. Quand nazala motema makasi. Est-ce qu'on continue? Nzambe. Kada ya Gédéon. Sindenge na doke tiki na misiki bongo. Koyebite oya ndo ebisanga. Ça makasi oyo kai. Ndengo akana simoko buwana. Soki wapi soki bazali na répétition soki nini. Ebisanga ike soki ngai ana besoin atangisa ngai université, il faut ngai na coucher na ye. Et puis un mois mobimba. A brutaliser ngai na coucher na ye. Mamae, kokate. Makambo boye. Makambo boye vraiment. J'ai d'un point ni no bominga boye vraiment. Quand mon bal mo na tela motema vraiment. Ayo détruit vie na ngambo vraiment pona nini. Na lobite ke po bino bo se séparer. Na lingi tena za. Non. Non. Dit que oyeba ya ko apepe ke zo tambola na za ndenge bali na yebagati. Maman. Dans kimia. Biso blo to tratara ya ngo. Bakaku to grave. Nzoka likamba boele kinangai. Nzoka likamba boye vomo zala na ngo bani no yebisanga te bandakala le kinangai. Nana okata benga so pona nini nzoka likamba somo boye vraiment. Ngai bien kutu ya Gédéon mo pas zala. On va pas là, si tu benga ki déjà. Zamela papa ngi sunga ngai no sala ndenge nini pola mobali ya boye. Leki na ngai tozalaka mibale. Tozalaka mibale nga muna bokola ye. Mobali na tela mutema nzoka sala nga biloko ya boye no yeba te vraiment. Na yebi ni na sala. Yannick Lek. Papa. Maman, na moni kolela eza na solution moko te na lina na meka po tuna yo na ibukuta na ndeni. Ngane to kutana kande moti no mbali bakutana. Ina kena na ngo debrouiller na debrouiller na ngai ndede yako kutana naye. Solo nepe ngape na sepela kina yepa sepela na ngai. Ndeke sala ke tozala ngana ye. En tout cas na ebisa ke point ya vie na ngai ndenge to pasaki na bota na ngai. Na expliquer que nous sommes ça va na yoki oyo lobi nde bozana ba orpheline de père et de mère ngamo na ozwa charge na bino na ozwa charge na yo na leki na yo na otangisa leki na yo na nzima ki pe tozo vivre na zo mona pe azo sunga ngana mwa muke oyo azana ngo mais nazo na yoki somo na makambo o leki na ngazo ebisanga oyo na bina yo otikola bateke azalaka basala ba jeune otikola bango te na tikali koyeba te nazo kango kaka lelo atayo mo te ba soupçon ko moko eloko mote na yo kango te na tikali koyoka ngata mukolo moko te nazo sipu ya koyoka makambo oyo lelo kaka nde na yoka biloko aboy kaka Gédéon moko yanga ko sala biloko aboy papa tu na siko mobali na yo et pas na bango yebite te ya onde question na tout cas yo na monza mail oyebe pas souke ska oyo mataki mobile ska bimaka so na bandika retourner likambo wana iponga netu na ndaku ekoma problème bon ngai na mobali na yebi kaka ndeko ne moko azala pe awata voyager kenda poto ndeko ne ka moko ya mobali nde na ndako kende pa na ye a voyager kenda poto o ngana yebi ka yangwana. Mais comment c'est possible yo place au lingana mobile yo bi place mobile abimaka te ozo konena mobile bo fene ndako mobola na ndako moko même ndeko ne atata ndeko ne moko tkata o ya mona mutu te papa ayelo côté et puis ndako na kaka nena yebi si wana ka ndeko ne moko ya mobali nde
oyo esika tobanda kokekutana na liboso avaya pa na ngai nde tobanda kokende kutana kuna après yaya na yango a voyager akenda poto. Est-ce que réellement azalaka na yaya ya solo? Asalaka yaya na ye bo wana na oyeba te oyo ya presentaka nga ke yaya na ye grand frère na ye ye wana onga na ye baki. Batanyo so bozwani bo fai na ye na junior wana so c'est qui encore le nom? Gédéon. So Gédéon atanga komande kona na kati na nani. Bana bo batanyo so bo fandi wana. Donc yote kwa mona famille na yeto ibande kona ete mebika no aza musicien c'est tout aza star. Yebika aza star na yebi kande na zo détailler na lobi ke à part ndeko na wana en plus na yaki kotuna ye pe bongo ba parents na yo. Ayebisa ki ba parents na ye bakufa bazalaka na mboka bakufa ya mwana ya bima Kinshasa na grand frère na ye nde bayaka kosala ba activité na bango nde pe ayako kota musala na monde ya musique ndinga banda ko beta musique na ye ndinga ya expliquer kanga ya ngwana à part ça ndenge kezala ke moi si moko pe asali pe banquête na tikala ko mona te na tikala pe ko yeba eloko o ngai na zoyo kanelo te na tikala ko yoka yango te na yebika mobali ndinga bimaka aye ko zonga na pokwa to lali tongo etani abimi kaka bongo soki pas dans eloko atikeli nga pe ndinga zwaka charge nanga so na biseke leki nanga za besoin ya boye ote ngai moko na yebi na osalela ye leki no ndinga za pona mona na yo kaka ya yebisanga leki no na mona kaza chansard Yani clé. leki no za chansard mais il faut na tangisa ye il faut na tangisa le kwa bozabino moko bozangi papa na mama nga mona komi papa na bino nga mona komi mama na bino komitungisa te oyo ozala ngo posa senga nga na opesa yo nde pe to fanda ka to vivaka bo mema kambu o nazoyoka awo junior azoyebisa ngai nazokamwa kaka Gédéon moko ya ngai Yani que Koko Sabiso te nana zo la responsabilité ya s'il te plaît Koko Sabiso te to ali bosoni nana zo la responsabilité ya ndako na lesa ndako na latsa ndako lo bana biso eza nani bon muto azo ki responsabilité ya ndako ezalaki liboso ngai moko ndenge na bande ko débrouiller tant nazwi mobali ti nazwi muto azosunga nga soko apesi ngai nde nazofuta ndako ya solo yita zo responsabilité ndako yani clé muto azo ki responsabilité ya ndako ye muto akipara ngai bon siko ngai mo na o nazale ko luka muke nazale ko zwa yango na bande pe ko sunga leki nanga mais tant pe na kutani na mobali azala il faut pesa ngai ti il faut sunga nga pe na sunga ndeko na ngai ndaku wana ye mutafutela ka ngai polia na nga kolata na nga même ya petit frère na ngai papa yo okoyi ko autoriser muto afuta ndako andima ke ko ya ko vanda pa mwasi na chambre na sala ko changer ndako te combien de fois biso to kamatana na yo iko faut opesa ngai nini mais yem tafuta ce qui réellement yem tafuta ndako wana va ka changer ndako abike ndako wana ngala zwi chambre pa bino bo chambre na bino ngai na ye yo pourquoi kana maka wana eza tozo lukande solution papa nanga tozo luka solution ya loba nde vérité likamundenge ezali ya kuvraka mobala na mona gelote masanga sobo ke yesa mobali ya bongo azala te loko te par musique kaka grande sem tabimaka azongi asali boy mbongo ndako na mona ga yem tapesaka comment mutu oyo azosunga yo akoka kozwa ndako te yoka ba journaliste oui ngai na yebike mobali aoluka aopesanga o nga na yebi so réalité na ngai yangwana na yebi si oke ndenga debuyaka ya ka kopesa ngai yangwanga pe na futa ndako na koseli na bombelo mote na lobi vérité soki abimi oyo azwaka apesinga ngape na compléter na oya ngai to futi ndaku to lié to saliba makambo misusu lieu de travail ça mbala sala so comment déjà na komate à part ka ndiki to kenda ka concert to ke concert to ekozonga esili ta musu to ke concert nga na zongi ya tikali basine lokola kozala lokola babiloko wana na otokola mona otanga pamba na yo basine ezala kaka ya mususu omona basine ona na sala constate pa na ye peut-être na mona rata mususu soki toza na kolo baliboso petit frère nanga po déjà na monde déjà na se retrouver fona loba que soki ke toza na mbetu mususu omona atie mutu kotoyo nga pe na tie mutu boye ta mususu omona nga peut-être nazo simba ye boye mususu eza ba posa nzoto mais omona ye azo tika naza na tamo de tika nga na réfléchir naza ba makomo na osala ele ka mutu na ka ba sini bongo mususu omona otiele biloko arolia te na olia sima mais alali mena tongo muko mususu na yoko mona alia kite me biloko na mesa déjà balie na tuna ki petit fois bina yebite
bon nalekisa ngo ka bo basini mususu omona mususu babilo mobo ya bandoto amabe omona bandoto amabe omona peso ko expliquer pe le quoi pe mbala sambela na ete moye a expliquer na ke no mbala moko yona mbaye naza mukolo na za leki mbala za mukolo c'est vrai oui très bien ça va il y a Niclette non ça va beaucoup de choses mbali rapidement parce que tu as déjà temps ya ko benga ye beaucoup de choses mbali ça va Niclette mambo boza vrai mbali za mukolo mbala za mukolo na Niclette ko talanga usange mbala mukolo oui oza chrétienne mobali aza toujours mukolo au changer na changer te mobali en réalité mobali ataza net petit frère na ndenga zabu soka azui mwasi moko aza plus âgé na ye aobenga mobali anaka mukolo non par rapport à âge to koza la après près yo sotuno de âge na ye na tuna été ndenge mimonelaka ye boye na koza par rapport à âge ndenge mimonelaka ndenge omonaka ye na âge mobali aza mukolo. Est-ce que tu bengaki aza répétition to bengaki azoya parce que les kabi il faut exposer oui oui ayaka ngapi na sepeli karaya aya oui so makambo ya zolo ba o so réellement que ça ya solo o ça ni attaque yo mosi ce qui que eza ya solo que petit frère nanga lobiki eza makama solo na vivre et sona mobali ya boyete po mobali ya boye aobebisa nanu réputation nanga azobebisa réputation na ye moko azobebisa réputation ya petit frère nanga en plus ayende ko boma biso mais yo lobika comme le quoi tata na yo le quoi la mutazo ba charge na bino mais maintenant si maintenant aujourd'hui le bino ba ene bokabwani na lozo responsabilité ndako kufita ndako na kolia nzambe alesa ka bandeke o balona kate ndeke o azolona te na zolia avant pe na kutana na ye na bandaye pe ko vivre soki pe na kabwani na ye nzambe pa obongisa oyo akoki kobongisa po na ngai alors soki akei ngai pe nzambe oh bonjour ça va Oui, ça va. ok merci beaucoup ok va bien Oui, ça va bien. Et je plaide, invitez vous s'il te plaît papa Rose va peut-être pas se refaire ah ok une mobile et Niclette oui nga bala Niclette et nous comprendre te na éviter et je m'appelle et benga sikoyo et na 4 semaines ba répétition na et pour na je ne comprends pas donc c'est quoi donc non limbisa biso papa limbisa biso non papa faut te respecter rappeler bataille oui parce que moi na ça qui le concert et ndena ça ba préparation c'est maman faut la salle production les qui faut la faire et bon que bien ngati brusquement et la activité c'est pas bien hein Niclette oui oh limbisa biso et na éviter et vous benga ok merci beaucoup en tout cas et là on a s'appelle pino de artiste musicien donc on a précision et là on a s'appelle yangwana ok ya junior ya Niclette ça wa papa Gédéon non papa Gédéon yeyo Zalia na lingolo bana misu ya usola na yana yo mais na lingolo ba pe na misu ya oyum to bengi biso ozabi va trouver solution na makambo ozomona osepe na ngote. Bon, mais c'est les journalistes. Donc, est-ce que là, on a un petit junior. Et problème, les années. C'est que yo, il y a un droit, il y a place de répéter. Et problème, il y a une offense, on a un média. En plus, il y a des gens qui ont un programme qui ont une émission. Il y a même un moment de musique ou comment? Hein? Papa. Mais non. Nzela na no oyo kama kambu oyo mwana inani junior azoloba. Alors, on a regretté pour na yo. Non, et yo on regrettait par il y a quoi parce que là jusqu'à là je ne comprends pas. Yo faut dire ça a qui n'a Niclette. Yo to benga biso no. Vous avez besoin ça ya na yo. Na mbala ya na yo. Na ça a besoin maintenant pour toi aussi ça m'a moi awa. Loba makambo yo yeki oyo no libisa biso ana kata plateau loba. Na on a za kimia. Pas Gédéon. Oui, Gédéon. Yo oyebi ndenge obenga yenga kuna na nini na mais non et ngana la possible na lobi te place oyo obenga yenga wana mais loba te loba maman de place ninga boti kaye kimia aloba boti kaye na boîte wana oyo obenga yenga wana oui makambo obisa yenga yi et makambo nino obisa yo et ndela zabwe dans à peu près des concerts fone ke Brazzaville il faut que na yo et nini oyisa ke ngana bisa ke chose na posa suma na isa gyo na suna na posa ya makambo ya voyage pe na tambola suna yo te. Oui, makambo ibisa yenga. Et makambo ni bisa que il a proposé que yo posunga non non est-ce qu'on peut permettre aloba
yo po sunga ngai yo po sunga il faut kana sala kaka action na oyo ebisaki ngai ngai na kebima na yo Non. Vraiment. Bon, non, écoute-moi. Junior. Junior. Et de un homme papa on peut permettre de bon. N'habiter mais c'est des journalistes. Et n'habiter dans sa grande star et n'a reconnu beaucoup. Et yo on fait ça pour nous beauté. Et pourquoi on peut permettre bon, n'habiter sur yo na grande sœur na yo. Yo non, écoute-moi. Monsieur, écoute-moi. Na badouche. Junior yokanga. Et vous sur ligne où il peut informer avant. Et le bête que sur ma camoufle. Et le bête que sur ma cam on a na lobana ko. C'est tout. Na zolo bezaki. Ya Gédéon nga zabu en proposant ngai na bimanayi ndanga o ba kwa mosamba to bimana kwa mwasina mbali donc bimananga abima suna ya na ngai Gédéon non et puis na boya akanga ngati na makapala un mois ya kutayebite non yoka no lo et lo ba vérité c'est que lo ba maloba na kilo ko kangisa yo par rapport à yoka ni oyo na grande sœur non ngai et pour boya bo zo ba papa pardon Junior non Junior, Niclette. est-ce que on soit manqué respect? Niclette. Dans la sambrate, il y a une émission et boyo kana petit frère na yo. Boya bo réputation na. Et yo ka onga na loba. Eh. Yo le kinanga makamni no solo ba pona bon frère na yo makamni. Non, eza pona fille na yo. Eza pona fille na yo. Eza la sambrate. Boyo kana ki e boya bo sali réputation na. C'est to yo kana kité. Pas le ballon, c'est Bosani sont nga na sana na mboka o. Et na mesala sur la fin du plateau, là le Makamdanga production, et là le Makamdanga qui est grand star et na mboka. Et na yo ko bozoba o ezaki mosanga ni yo na leki na yo, pour beaucoup isanga, on a perdu ba fan et on a perdu même ba contrat on non. Bon papa na ko so pe mukepa na yo. Et donc yo ebi que c'est responsable. Et pourquoi tu permettre que ba bozoba msuye ba le papa. quel bozoba? Oh yo permettre à ben mais parce que on se bazoba et na ebité. Et yo mo pe oza au courant ya makambango. Et au benginga pour obando web sanga ba bozoba et hôtel de 1 star na ngate et de 2 hôtel au ngana zate. Et en plus bino non dende bozabu. Et bon on a fait bien té. Bon on a fait bien té. Et les autres sont danger. Même na ba santé. Ko sakana nga yo siko yo ko inistele kinanga po manda ko bimana ye. Merci. Non, baté. Non. Et na tane lo baté. Papa. Non, si on est communiste. Na regretter. Maman Fanda. Omoni Maman Niclette. Papa. Tu réaction à ce salaboy. Et pas le bélo wote. Papa c'est to le poste c'est to le tero ki mapona nini kasi. Afanda awa yo kali makamba oni rezo kende. Yeti kwa tiki biso abimi nene teki aza conscient yebi makamba osala. Siko nazonga ngamba leki na ngai. Soko yebi ki osala ki likambo wana falo fanda kimia ya atomboka bimi pona ni soko yebi ki osala ki eloko wana te. Soka yebi kasala kelo kwa nate fallait pas bima azonga akimi pona ni fallait fanda to sisa makamoka aya bimi atiki biso ndengeni so na habité na sola no attaque une chrétienne mo Christo pena sola sabelaka so le kambo ekwe conseil nyoko pesa bingisa mibo conseil na opesa na bas moi sito mobali que ce qui likambo abo ekomelie il faut aluka basala nzambe c'est-à-dire ninge pe komeli ngai pour basala nzambe on aluka basala nzambe OK vraiment so makambo yi ya ndekona mbana ekoloba omona réellement que ça vrai au mote mutaya comme agité asa chitali papa journaliste siko na monike na uti oloba nini soki ke ayebaki ke ayebi yango te il fallait prendre à la ngo china suka mais ya parvenir ko tika biso adimia ke c'est que ayebi yango ke mo bando côté là mo bando côté là limbi sanga na monike oui OK limbi sangai soko dingaki ngai te olinga obenga ngai siko te pe obombeli nga olingo likambo eba na mukili mobimba merci leki nanga po totikala ka biso mibale
soko ozali na besoin na ngai te olinga otika ngai na kufa mpo lelo soko okufi eza perte na ngai na otika na nani nzambe ayebeke atiki yo ozala mobali ngai nazala mwasi lelo ngai soki nalembi yo nde moto otelemisa ngai merci leki na ngai décision ni aussi parce que ngai kera ndako wala eza ndako na yo ya bimaki bon décision na ngai en tout cas azonga esu na ndako na ngai tena kede ya ndako na yo non azonga esu na ndako ndenga tie wana azonga esu na ndako na ngai te me biloko nena na kati ya ndako biloko nena oke kobimisa yango aluka famille na ye ake kofanda ye ngai natika na leki na ngai nde papa na mama batika biso na ofanda lisu na ye te aza mobali mabe ayaki pas détruire famille na biso ayaki pas détruire vie na ngai omona benjire azofinga awa abike toza na bino boza eloko te azofinga biso toza na eloko te eloko atonga ndako teke amonaki étoile kati na biso yango wana ayaki kofanda mpa na biso ayaki kofanda na maboko na ngai mpo abanda koutilize étoile na biso alors na regrette na mobali ya boye merci bandeko balandi tokomi na suka notre émission bomoni mobali akomi agité ndenge abimi na kati ya plateau atiki yana leki et puis yaya azwi décision abike no bakoni suna ye te parce que mababo soki ya des fois lelo ke soki junior andima babima lelo toyebi te qu'est-ce que ninga ekomela junior puis pourquoi na olinga kaka abima na leki ya mwasi toyebi te et nzambe ayebi ndenge akangola bato na ndenge na bango bomoni ndenge mwasi agité alongoli micro abima akei abiasa star bomoni nga akende nga akei okosanti ke même mutu ana molimo ya mvutuma oyo bamvute parce que mutu ana kati ya mvutuma na kati ya fini aluka délivrance te c'est vraiment un homme insensé peut un homme animal en tant que selon ndenge zo penser ndenge lingi zo tenir ezo memaye ndeko nyo se retrouver na makambo soko za pédé aux lesbiennes je te dis epesa yo ete ya yo parce que Sodome et Gomorrhe nzamba bomaki yango c'est à cause ya biloko to bengo sodomie que l'Éternel Dieu bénisse beaucoup bandeko nyo so la mission na kati ya télévision pe émission bravo Jésus bozwa conseil pe makambo ete ya bino Zambalo la pambola biso na komona Yesu Masiya. De tout à la prochaine. Bye et ciao. Sala, Just et Abolingo pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé Mbela Oyo et pas ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe pour que de l'avant parce que ndeba lobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est senga ka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye et pas na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomela ki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer Mbela Oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala merci beaucoup.